Mbote na biso nyonso awa Washington na plateau ya VOA, The Voice of America, toyambi moko na bayi politique Norbert Luyeye, moko na bayi bazalaki kala pene na Etienne Tshisekedi, Nkondo Etienne Tshisekedi mo kambina UDPS ya zali na biso te. Akoma na lisanga na imoko to parti politique na imoko Union des Républicains. Ko tuna yemi tuna ndambo mbote ndeko Norbert Luyeye mbote ndeko Edi Esango to banda okoma na parti na yo eloko batu bakanga mingi ezalaki bokangami na yo okangamaki tango batu bazali kosenga maponami e banda wana babimisaki yo batu bayoka kaulisu mingi te ezali bokangami na onde ebungisa yo to nini. Merci beaucoup pour na mutuna otuni ngai kokangama na ngai ezali mbala ya yambo te banda na bandi politique na ngai kokangama na ngai ebandi à l'époque de Mobutu donc na bundaki etumba na Mobutu osala na ngai ezalaki kokangama na ye na Laurent Désiré Kabila ici bazalaki toujours kokanga ngai mais pour na ngai ezali exercice oyo na mesana na yango na koki kobanga moto te jusqu'à présent nazali toujours na opposition. Bato ba komituna mingi tamusu ba mona ka lisusu te ozaki koloba mingi kosenga maponami kasi lelo mona ni ne États-Unis est-ce que ça a un lien au bimeli awa na États-Unis? Kuya na ngai na États-Unis oyebi ke na uti na boloko na kangami boloko na ngai ya suka na kangamaki le 7 août 2016 na salimu atamola ye na boloko na bimi na boloko na moni ete sengeli un peu de repos et puis contrôle médical parce que sika nazalaki na boloko tanyoso na sali na kutane na baminganga te alors lokola na bimi na profiter na koma awa na États-Unis mpote na kutana na baminganga na ngai pona contrôle médical et enfin après contrôle médical na kutana na bakonzi ya États-Unis il y a qu'à transmettre mon message parce que bien que na Congo tous un problème monene il y a une crise ya Congo il y a un saliete na luka dans tous les moyens il y a qu'à na ba konza aux États-Unis na faire passer message lo lenge kane to ko résoudre problème ya République démocratique du Congo. Atalelo koma na parti na moko Union des Républicains kasozali moko na bayakala ya UDPS lelonde UDPS mutezo kamba mboka Congo na président Félix Tshisekedi aza mo kambina yango ozomona makambo ndenge nini? C'est vrai, monsieur Félix Tshisekedi a commis président de la République mais ngai na yebi ete ke azali président de la République. D'abord pona ko yebisa yo maponami ewana ngai personnellement malgré nazalaki na boloko na kendeki te mais na pekisaki ba membre ya parti na ngai Union des Républicains bakene na maponami wana te. Pourquoi? Parce que maponami esalami en dehors ya délai constitutionnel. Donc mibeko ya mboka na biso epesi nzela te ete maponami wana ekoka kosalama. Boyebi lolenge kani maponami esalamaki ba violer article 73 ya constitution. Article 73 et l'objet maponami esengeli esalama 90 jours avant donc 90 jours avant ndenge ba belge balobaka mais esalama ki na date wana te et yango esali ete ba sali maponami wana ezalaki maponami ya lokuta otobingi violation ya constitution raison pour laquelle ngai na koye kundima maponami wana te pe na kokaki kundima bakonzi o babimi na maponami wana te donc pour le moment je qualifie M. Félix Tshisekedi un président de la République oyo azata na pouvoir mon côté les pleins pouvoirs ezali na oyo président de la République sorta o bazako benga M. Kabila donc azali na tozongela yango metolo bake ezali mbala liboso te ke basala maponami na Congo na retard kasi boyokani ezalaki tant monsieur zaki na prison na boloko na senko na basusu pote bandima moi retard wana yango pesa ki une certaine légitimité quand même na élection. Non. Sokolobi accord ya senko. C'est vrai bakeneki na dialogue ya senko. Na dialogue wana bayokana ki ete maponami esalama
le 31 décembre 2017. Na évité le 31 décembre 2017 salama et les kaki est-ce que yo monaki ma pona menambo kana biso yango esali était ba violer constitution ba pona melenge salama en 2016, cela veut dire dans le mois de septembre, le 6 septembre 2016, date où ezalaki peut ma ponami salama. Mais salama qui était au côté de la vie juridique. Bah qui na 5 ans, na dialogue à 5 ans, bah yoko yoko était ma ponami sala le 31 décembre 2017. Ma ponami salama qui était. Donc pour ngai na lobiete, tout ça na période de vie juridique. Pour le moment, na ko reconnaître le président mon côté. Na yebi ma ponamité, pe na yebi président mon côté la République démocratique du Congo. Ozoloba ata senko lelo ate boyaki ata ma résultat bandimi de fait que ils ont un président de la République azawana. Kasi lelo yo moni ndenge nini sanza mitano misi meleki me gouvernement zate boyo kanina cash na FCC ozomoni zokene ndenge. Ba koki koyoka na ndenge nini? Parce que d'abord, il y a la constitution. Donc, batonga kandaku esengeli e banana fondation otobengi fond de yangoana. Mais bango bakei na forme, cela veut dire violation de la constitution. Yango moneke bazana kate bitumba. Cash na FCC basalaki accord balongwe na nzela ya constitution bakoti na nzela ya accord secret c'est yango isaliete mikakatone kota kati na bango moyen babima na mikakatone ezalite donc bazana kati na désordre pe bakotika la koyoka te. Kasi yo siko ozali wa pipo tomoni na baye ba salaki maponami ata Martin Fayulu oyo alobi ke ya longaki lelo ya pesaki piste ya sortie ya crise kolobate basala mwa ba institution kasi yoza na ngambo nini na ngambo na bango to na wapi yoza pe moto ya kala ya ile non ngana za na bango te ba Martin Fayulu ba Félix Tshisekedi na koko zala na bango te donc cela veut dire que ngai nde nazali opposant na bango nazali opposant na bango na lakisi yo ete même Martin Fayulu o yaza ko revendiquer la vérité des urnes soki alekaki président de la République alingaka kutana na même situation bazana yango lelo oyo Félix Tshisekedi bazana yango parce que mapona mesala makino yaza na violation ya constitution c'est ainsi au monique baza bango nyonso na kati na difficulté donc tout un problème. Il y a un texte juridique. Ce qui est problème, il y a Congo, comme il y a la situation oyo, parce que les gens, les politiciens, ils ont respecté. Pour Nayo et Senglai Kosalanini, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait une élection. Oui. Ngai nayaki na proposition. Proposition nangai et ezali nanzela il y a dialogue. Au moni maponami il y a 2011 salami. Nous avons la même situation, il y a violation, il y a un texte juridique, il y a constitution. Au moment où Tshisekedi a été programmé président de la République, de l'autre côté c'est Kabila, nous avons toujours dans Mikakatanowana. Alors après, moi je fais des propositions. Dans la proposition dans la communauté internationale, dans la communauté internationale va aider biso. En 2013, le 24 février 2013, la communauté internationale a sanctionné tous les dirigeants africains, y compris l'Union africaine. Na Addis Abeba. Ba ko pesa biso accord cadre o ba pesa ki biso ezali voya sortie voya paix ya République démocratique du Congo. L'article 215 de la constitution ezali conforme na accord cadre. Mais sikoyo makambo s'est évolué. Il fallait qu'on kende ndenge nini ba sali ki quand même élection fait aucun ndenge. Mais to kende ndenge nini elo komoko na terrain ezalité. Pe ezate bitumba na est bango na bango bayo bakena ba élection na kati ya ba institution photo zonga sous cimetière to sito kozonga siba ça c'est obligatoire parce que Félix Tshisekedi na Kabila bazana problème et puis la population na ba institution en place to zana problème cela veut dire que photo zonga sima et plan de paix ngai oyo tuni tozokende dialogue et dialogue mosusuté la communauté internationale la pesa biso dialogue c'est le dialogue ici de l'accord cadre yangonde ekotia bakonzi ya sika yango ne muto kotia ba institution ya sika poto sukisa ezala mokonzi ya mboka ezala basusu ya UDPS ya kala balobaki ozamala mingi soki bazongisi lisanga na baye banso bazalaki ya kala UDPS yo moni
makanisi wana ndenge nini oza prêt ya kondima kosangana? Non 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 non. Non non non. Nakoki kosangana na bango te parce que bango batamolaka na nzela na bango ya violation ya ba texte ya mboka. Donc bango ba respecta ba constitution ya mboka te. Ngai na koko kota na bozoba wana te ke na sangana na bango bato bakendeki na élection ya lokuta, élection wana lelo etie confusion jusqu'aujourd'hui na mboka na biso gouvernement ezate, mais ngai na kosangana na bango ndenge nini? C'est ainsi yango mone na telemi communauté internationale oyo a pesaki biso accord cadre a organisé dialogue wana to tchaba institution ya sika, dialogue wana to sala réforme ya armée. Réforme ya armée oyo à l'est du pays bitumbezali mboka eza na kati ya occupation, il faut tobima na occupation wana à travers le dialogue et de l'accord. Tuna ya suka baninga bazotala 2023 bongo yo. Non non non, makambo ya 2023 eza nanu te. D'abord to résoudre crise tozana yango ya mboka, sima na yango tozwa transition, sima na yango bongo totala makambo ya 2023. Mais je ne crois pas pendant cette période, ngai naza kopesa information qu'il y aura une transition parce que le dialogue est kopesa biso transition wana yango ekotia bakonzi ya sika, yango ekotia ba institution ya sika, simana yango à travers ce dialogue tokotala quand est-ce que maponami ya sika ko salama. Matondo mingi na ndeko na biso Norbert Luyeye oyo azali na États-Unis ndenge ya lobi na sima kobima na boloko pona mwa kobungisa nzoto tokutani mbala ya sima awa kaka na VOA The Voice of America totikala malamu.